Deshodena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Deshodena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandignon, soit Deshodena TV. Merci Nabao Balandi Deshodena TV. Sokotalngamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Deshodena TV, ota la réalité. Tu es na sujet moko ya kafu kafu. Mwana kin abotoli mwana poto mobile. Abotoli neni nizala branché na pesa au détail. Maman na biso abenginga na Deshodena TV. Maman zo regretté na comportement ya bandeko basi surtout plus. Bandeko basi o ba uta Kinshasa toza wana dossier oyo kafu kafuza ya koinda ngamoko na yoki masolo na seki quel est le problème. Maman lobi boy. Bazalaki na mobali na ye balingana na mobali depuis l'âge de 17 ans na Kinshasa. Depuis l'âge de 17 ans balingana na mobali babota mwana liboso maman botaki na âge de 17 ans na mobali na ye. Bref, Nzamba sali grâce baye na poto. Tango bakomi na poto bavandaka na mobile na ndako. Kaka ndenge bavandaka na kati ya libala nzoka mobile na ye atambolaka kaka na ba foyer. Ba foyer oyo yambaka ba nouveau venu. Ba foyer ya France oyo yambaka ba nouveau venu mutu soka uti Kinshasa ye batindi na foyer. Mobile azwa musala ya kokendo tambolaka kaka na ba foyer. Kokeluka nini? Kokendo lukaka ba fiyo bayaka sika. Kokendo kosaka bango mais oyebi makambo na poto vraiment oyebi bato ba na poto ba na mambo ebele non mambo ebele yoka na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre non lingana lo babouye surtout plus bandeko o ba utara Kinshasa ya basi na ko s'intéresser na bandeko basi oyebi mama soki boye poto sika bozalaka na maîtrise. Bozalaka na maîtrise bata poto ya kala o boyaka okuta bazana makambo ebele bayaka kaka mbangu na ba foyer ko ya kokosa bino ba fille o boyaka sika fille soka utika Kinshasa akiti soka ke foyer bata poto akala mbangu bango bakoma chaque tongo okendo vérifiera na ba foyer o bana basi baye po bakosa ka bango yango madilo alobaka moi si soka e poto sika akanisa mobali nyonso aza mobali. Nzoka na sima nango tanga comprendre azaki na mobalité. Tangi parenthèse na linga que comprendre tozongi na sujet. Mama lobi mobali na zai na comportement ya okende ko tambola. Nzoka ndenge mobali abanda ko tambola plupart des temps abanda ko kende ko fiyeka bana basi o bayaka sika na ba foyer. Ake okuta na tantine moko boye tope na fille moko boye utaki Kinshasa sika. Balingani na tantine wana. Nzoka tantini wana utaki Kinshasa ya bana kin keba likambo nyangalaha achela mobali nyangalaha na biloko kolia webi nyangalaha tuna bandeko bayebisa nyangalaha eza eloko bayembaka batakala bayemba nini alambeli mobali tangawisi mobali akimie na ndako alangwe mama alangwisi ye mama bayemba ndengwana oh desho yoga alambeli mobali tangawisi mobali akimie na ndako alangwe nzemba bayemba ndeni alangwisi ye mama alambeli mobali tangawisi mobali akimie na ndako ho na langwe la mulo oyebi nzembo wala malgré na ebité mais na pesio mélodie à nous comprendre ça veut dire mwana kin alambeli mwana poto alambeli mobali ya muninga nyangalaha bobenga o nyangalaha o te ayebi ko benga nyangalaha te yo ningaga na rate mopo sepela okoma ofinga bo asaeli mobali nyangalaha mobali alie nyangalaha mobali asaeli ni alangwe. Bref tango alangwisi mobali akomi na ba menace na mwasi na ye na ndako baboti na mwasi déjà bana mibale mwana Kinshasa alesi mwana poto nyangalaha mwana poto azwi liboma. Papa akomi ko menacer mwasi ne na ndako mwasi il faut abima akende ye faut bala mwasi ya utaki Kinshasa grave
na fungoli deuxième parenthèse pour comprendre. Nengana loba isusu boy. Ezana ba mame belé na poto bozana ba négligence. Maman okomona penda fille ya uti Kinshasa, yo fille wana ndo commissaire lokola remplaçante na yo na kati ya ndako. Ça veut dire yo kanga na makolo tia likolo ya mesa, ezaka ma chérie, ma copain, salela et moi fufu analia, chérie, ma copain. Eza ba erreur. Eza mbatu mususu camarade na yo auti Kinshasa to connaissance auti Kinshasa tellement ba maman poto kayunde kayu ki mwasi balongola. Yo kaka ma copain kasi soko la muki wana zaane na foyer soko la muki kasoke na ndaku osa eleka biloko na saela ki déjà yo lambeleka fufu. Ah ouais mutozo tinda ya kolamba fufu aza ninde kona yo juste camarade ya quartier. Eza ba erreur. Tomoni ba erreur ebele awa na poto. Mobali asui mwana ya mwasi na ye. Anyati mwana mwasi na ye ngibi na kati ya ndako. Bongo camarade na yo. Mobali osa nini? Tomoni ba camarade ebele ba remplacer ba ninga na bango na mabala pour na ba négligence. Tolobi te ke bobo ya ba camarade po bino bo comprendre ate mais des choix comme koloba babo ya batu na bandako. Des choix comme koloba to benga na ba camarade na biso. Bo comprendre ka bien te, il faut comprendre ka sens ya lisolo. Batu nyonso basala ngote. Eza na batu bayamba ba camarade na bango ba vanda à l'amiable tisikoyo, batonga famille. C'est-à-dire botiaka exception na makamyo sotolobaka. Mais ba erreur aboye salama mingi. Ote makopa, nga na mwini na ke musala rapidement comme ça ole kanandaku, salela eka fufu wana. Yo koma kolambela mobali lokola soda. Soko lambi okataka fufuka ndengwana désordre bambeli na sani na salite na bama yo tikeli ya kolia. Makopa uti Kinshasa yebi kala ingangu kala technique. Aosala mobali bula fufu ya bien ya propre sans libaku, sani propre atelier badi. Mobali tango akatika likuita badi na propre nyonso akiti na mungongo. Atali kaka makopa bo habite mwasi nde ye. Yo na misu na ye oza suscité. Vrai ou faux? C'est sa réponse. Vrai ou faux? C'est-à-dire, boye bara moko kozwa ba soin ya mibali na bino pe na ndako. C'est très important. Yango zomono te bana kini bazobotola batu mibali te. Bana Kinshasa baobotola batu mibali te. Za question ya kala ingangu, kala technique. Oyeba ko servir mobali na mesa te. Okoma lokola commando, okoma lokola robot. Na mesa commando otiaka biloko en désordre basani na ba mai ya maboko ezalaka te obwake lieka wana yo paf mbangu kayu. Oui, on n'en disconvient pas, mais moi si il faut tikala moi si na mbeto alibala yo na mobali okoma lokola robot commando nzoto ekuba tika na episode vérité c'est une episode vérité to yo ka vérité wa des choses Denar TV, rien que la vérité soki na episode vérité te okendo yo kelango wapi. Bakolo pe baloba koto kei soko za na papa te mama te batikala musika kaka ba o baza pembe na onde bakomi papa nde mama ba o bazolo ba makamba malamu comme conseil zwa tia na mutu bango wana nde batu bakosunga yo. Des choses Denar TV, rien que ça, la vérité conseil. Yaya okoma lokola mobali okoma lokola robot, même na mbetu yo na mobali okoma robot. Ata mobali asimbio okoma lokola mutu sensation ici là, yo sensation ici là yo na nzoto. Ki moi si ekenda. Sensation, sentiment ici là okoma robot, commando, likolo ambetu, commando, tu bouges pas. Et ça peut ba erreur. Mais moi nakin ayebi kala ingangu kala technique kobanda na mesa à table à manger tina mbetu ayebi. Acheli mobile no fufu propre, maya maboko. Acheli ebo benga ngoni serviette. Allez à passer maboko bien atali mwana kina habité moi si yeyo. Soka simbie na misala jardin d'Eden, asimbie na loketo, asimbie na mbetu yo za suscité, ba kimi yo ba bengani yo na ndako. Na kangi parenthèse na ngana lo bandengo na pour comprendre quelque part. Mama lobi boy, yena mobali na ndako ekomi kita. Mwana mwasi auta ki Kinshasa za na foyer. Akoma ko benga des fois ba vandi même na mobali na salon boy. Mwasi azo benga mobali, makango azo benga mobali ne. Azo yebisa mobali yango yo nazo zela siko makambango la kakingo ko sala ngote na na besoin mwana mwasi wana bima na ndako wana ngai funa ya ko kota wana, Mwana kina za ko ordonner.
mwasi ya Kinshasa azopesa ordre na mwana poto abenga na mwasi na ye na ndaku ya kokota. En même temps, mwasi wana babanda ne depuis Kinshasa na âge à 17 ans. Babotara mwana liboso baya na poto. Tokomi wapi? Tokomi wapi pesa réponse. Bref, suka na suka mwana poto abengani mwasi o ba souffra ki na o ba uta Kinshasa mama bana mibale abengana ye. Mama bana mibale abengana ye mwana kin alongwa na foyer mwana kin akota libala. Tindenge tozoloba mama abengi aza ko regretter. Muninga na ye mwasi abenganisa ye na libala. Abenganisa ye na libala ye akota libala. Mais soupçon ebimi achela mobali nyangala ha adomina mobali azwa mayele ya mobali akoma ko diriger mobali. Rien que la vérité. Et là, on y tenga tioloba. Eza pe mawa pasi na soni mibali o bolingo kendo tambola. Kokende ko luka basi na ba foyer. Yaya keba bana basi ope ba uta Kinshasa keba yaya. Ba bolingo msusu ezaka ate po abongisa ki mesa na table. Comment dirais-je? Po abongisa ki mesa na mbetu. Non. Bolingo msusu eza bilialia bacheli o nyangala haya yo lié maele kei. C'est ça aussi. Na minute o mama bana mibali azo regretter. Ba bengana ye na libala na bana mibale akenda mwasi auta Kinshasa balinga na mobali kaka na foyer ka nde bakenda kotambola kukeluka ka ba fille nde mwasi wana bakenda kokuta na foyer alinga na mobali ne a troubler mutu ya mobali a dominer mobali à 1000%. A bengani si mwasi na ye na nda kuya ye kokota libala ti lelo bavanda mama perda libala. Rien que la vérité, c'est-à-dire maman yebaka pe kozala mwasi na ndako libala, c'est important. Papa yo pe bitambola tambola okendo luka okendo kolingelima okende kolinga mutu mususu alesi yo biliali okoyeba isuste ozo sala nini na mokili ozo décider nini pe okoma wapi molimo batia quelque part pona nini bitambola tambola bolingo mona basi te basi nyoso bakoya poto sika ifo kende mbango kende kokosa ye boluka pe nini tala ba dégâts na kati ya ba famille tala ba dégâts na kati ya ba foyer et salima wa pasi na soni maman na biso azole la lobby des shows Denar TV nazo regretter moi c'est outi Kinshasa aye kokutanga na libala nanga a dominer mobali nanga ba lobby alesi mobali nanga nyangalaha maman bengi a lobby des shows Denar TV eza blagité moi c'est outi Kinshasa aye ko benganisanga na libala maman bana mibale na minute onazaka lisu na mobali te to kabwana na mobali to kabwana mobali mwana mwasi wana kota na libala pe aboti. Mais souffre ko bimaki alesa mobali nanga nyangala haba kisio bazo uta nango Kinshasa. Toza wana yango lo na lobi mama kebaka bo batela mibali batela mobali yebaka makambo ndako yeba musala mesa yeba musala mbeto. Oya zana mato ya koyoka sai nini oyoki toleki na annonce. Voilà, lelo tozaka na des annonces. Ah, tozaka na des annonces ya ba maman. Nazana maman na biso moko. Maman azana 42 ans, azana mwana na ye moko. Azana besoin mobile. Ba kumbela na ye 45 à 52 ans. Si tu es intéressé, benga maman azana 42 ans. Ana besoin mobile 45 à 52 ans ba kumbela na ye. Nazana maman na biso mususu. Maman azana 46 ans. Mère de 3, 46 ans, aza en France. Aza na besoin mobile 50-54 ans, bakumbela naye. Ceux qui osa intéressé, benga des shows Denar TV et que ça la bientôt solo la en coulisses. Naza na papa na biso pe awa 31 ans d'âge. Papa aza na besoin ya moi si 25 à 28 ans, bakumbela naye. Ceux qui osa intéressé, benga des shows Denar TV to solo en coulisses. Nana papa mi balé 42 ans d'âge Paris. Aza na besoin moi si koza na mwana te ana besoin moi si oya botate moi ça za na un peu de bagage intellectuel so koza intéressé benga des shows Denar TV to solo lango na coulisses. Voilà otenga to lo bapona lelo yango wana aimez, commentez, partagez votre émission et que ça la bien soko taningamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya ciao.